Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Mingi balandi ya BTV3 bisika bozali na tombeli bino vraiment mokolo elamu pe pourquoi elamu bisika bofandi na betando na bino eke pona kolanda magazine na bino lobby ya nani lobby eko zala ya nani bisika Pierre Elvis azali na tombeli bokulaka losako eingeli bisika azali na la japonaise lobby eko zala nani la République démocratique du Congo. Ça fait au moins 5 jours par ces femmes et lois. Il y a Obemina Kouké, Mokile Koningana Ningana, Kishase Koningana Ningana. Mais ensemble, on va essayer d'analyser avec notre invité de ce jour qui s'appelle Jacques Kindala. Donc, on met à Kosimba 4 points. On va parler de cette loi. On va parler de la condamnation de Vitel Kamere. On va encore en parler, l'invitation de Amida Chati, assez représentatif. Et puis on va parler de la Mouka. Je dis à mon invité bonjour Jacques Ndala. Bonjour maman, bonjour Pena Bananion sur BTV. Tout petit posant de coopération service mbote sikazana libota mubimba. Nzambe abako kona biso a Kambabino a Nabino. Oui, parlons de la Mouka. Un silence total dans la Mouka. Ça fait un moment, un temps vraiment que la Mouka tout sentiriété. Ce qui la Mouka est un silence total, ngana ya awate. Ça va moninga ezali la Mouka. La Mouka ezali biso. La Mouka ezali structure ma bilobelate. D'abord on va passer à la confusion makasi. La Mouka est comme état d'esprit. La Mouka ezali sous la Mouka oyo tokenda na Genève te poète Touchan de ko Martin Fayulu président élu Maboko. La Mouka ezali mingi pentate la Mouka oya Belgique oyo balobaki plateforme politique désormais la Mouka ezali état d'esprit le lenge ya mabanzo le lenge ya kozala na moto ya congolais et sengeli congolais à la Mouka congolais sengeli a fongolo miso ko ete ba ndongolo miso basi ba kote la biso bali kolela biso bali komela biso bali kolomela na biso mais tozala ma mikolo miso tango zo mona la Mouka ezali lisusu mwana mboka Moïse Katumbi te Jean-Pierre Bemba te nani Martin Fayulu te Ndeko Mozito te la Mouka ezali Jacques Ndala te la Mouka ezali congolais nyonso oya banzete ya solo esengeli mbombana ekota na mboka na ye babela bakoko na ye. Ok, mais il y a une fondation au Salaki, je sais pas, fondation ou bien regroupement Moko. Oui, Bissoto Sali dans Ali président national. Il y a Delami Katumbi président. D'accord. Pour la Bissoto Monique Congo pour que Liboso et Sengeline de Moïse Katumbi Azwa Makoki à cause de la tata Mokonzi Kolo. Pour Mingi Obaya ou 60 ans ngoyo. Bandeko ba politicien ba Mokonzi na mboka oyo, bandeko ba soda, ba kamibe mboka oyo nyonso ba kele na pembeni. Ba sali penza pour senga ya peuple congolais te o esengé te congolais alia ambela ke l'hôpital bana ni ba kana kelasi quand on mo misolo ba na banque nyonso na ba ko sala ya moté maman ya moto lobi ke to longo na niveau leadership militaire leadership politique siko esengeli leadership moko managérial pour tozali ko incarner le leadership managérial surtout la classe politique absolue le monde na solo Ndeko Moïse azali moto oyo engebene le lenge et c'est le masole qui n'a Nicolas Zali Koya à toi Kabila Boya qui était en 2023 en 2018 à la candidat de combien de l'éco était singi siko tout bongisa Ndeko Moïse poison le leadership managérial pour être Ndeko Moïse à quoi cause la beaucoup mokonzi na mboka ezana bozui yemoko moto ya bozui te yemoko azali moto ya bozui à quoi makanisa ko yibate à quoi makanisa ko bebisate et puis on a des films moko et sengi na ye atika Congo pe bilembo na mboka de bakoko na ye Congo démocratique. Wana litwane kozai tetan bobimi si c'est que Martin Fayulu le président Martin Fayulu akotika lit na ye oya bandaki eta bakotika nzela ete le muzito azwa nzela ya kokota na kati ya bokondi pona ko ya na 2023 Moïse Katumbi. Oui, non, tout ça dans la politique. Tant que tout ça dans émission, ah bande comme ça pas émission la sika na bangote. Hein? Pour ceux qui te tirent yomoko et ça la bienté. Musu pas total biso boa sepeli ta kati malamoko. Amoni que jega za mo dans un mundo misu minene na supporter ta azape na yi. Donc et vous la peine ngwana et au senga na congolais apona moto o ya moni te sengeli azata mo konje ekolo. Deko na biso
président élu en 2018, Martin Fayoulou, ceux qui ont un candidat, bonne chance. D'écouter ce que dit paix. Candidat, bonne chance. Bisso, baetoza na kati ya dynamique katum présent, mingi penza ba katumbiste. Pour na bisso bande ko nyonso to sala politique sika lioko, bazali bangunate. Tozali na kati ya compétition, bazali ba adversaire politique, mais bazali bandeko. Oyo koza bokonzi. Abundela mboka azwi kasi biso to socialiste pendant na totali to côté na kati ya mozindo to mena ya solo moto oyo ko yiko kamamboka ona sembo pe na bwanya kubanda kote mboka banda kotongama na lolenge likanisa ezali po ete bana na biso na kokona tsoza na malamu na mboka oyo ezali ndeko Moïse Katumbi. OK. Voilà, Tokosimba sur le loi le loi eningisi Kinshasa depuis mercredi. Depuis mardi, parce qu'il y a une marche mardi et mercredi. Sur le plan juridique, est-ce que loi on est malam tu es sur le plan juridique, loi on est malam tu es on a obtenu un moto na mabe. Tout n'a pas sous la logique. Voilà, la logique. La logique qui est ici à rejoindre comme ça loi et ça m'a bêté tout ça malam. Sur le plan juridique, les lois, les lois alignées contre la carte de juridiction. Kasi moto les alliés à malam mama nangai. OK. Mboka Congo démocratique Dekobe mina kuna ndeko mususu wana bande kwa FCC lelo na Congo oyo likani musimo susu ya kuvanda pour la souci ya peuple ezalité. OK. Est-ce que loi ya koleba que non congolais neti sikoyo congolais toza na kati ya maladie ya COVID-19 oyo na eleko nyonso oyo congolais tango mususu afuta l'hôpital oté. OK. Malade nyonso obela sengeli l'état zo en charge. Est-ce que on a likani est-ce qu'on a urgence boni mbango boye boni koluka kozala kaka koluka komi kote konganza makaka te ya monde mabe mais soki ezali na likanisi ya botongi ekolo to pona bango. OK. Ba pona ndeko muzite ndeko ki obeminako ba pona po ete abundela bango asala mibeko oyo ekosala ete bato ba pona ye ba congolais balia malamu bakende misala bazwa lifuti ya malamu soki bokono bolati na nzoto akende azwa kisi po ete kolongo na nzoto ejonga bana baye oyo baito apona obe minyako bakenda kelasi ya malonga bazwa ba diplôme ya malonga soki kongola linga kende bobimbo akende malbombo na botosi kozongisa la congolais mozindo ya bwanya pe ya lokumu ya ye ezali biloko ndeko berza kosala te eza kosala pasi pe mawa mingi penda na soni. OK. Mais opération Toyebindaku par rapport à mercredi, des autres salami moi mingi kiti na moi ndaku ya ba député. Ezali par rapport ya ndenge bandeko wana bazaki na ba poste na bango ba tambola ki malamu tete et fandi na mito ba congolais te ba profiter to il fallait pas basala bongo ba te makapo na ko réclamer que loi les animaux malamu te. Na motuna oyo esengeli ko ya no la mona miteni mi baleto misatu. OK. Na etenya liboso au lobby bandeko bakei ko visiter ba député ba député ba on va pona ça dit que yo vendre le bité kasi nga na pona Jacques na kenda nanu ko mona ye pa ye na ndako. OK. Bandeko ba député ba sali mabe na kanisi ba solo rabon on a peuple té. OK. Peuple ndé muto pona yo comme député ba comme député muto nduma ba moté te que non voilà tenenge ba mo moni sika peuple wana le bité la ki ndota na moto na pona wana ba mo le kuna wana place na tinda ki asa malamuti peuple aiko tala bango ba mbi peuple te ezali sum est-ce que ezali mabe moto apona yo aiko tala yo na ndako aiko vandisa yo aiko beta na yo lisolo aiko pesa au moins metuna o pesa ete bien ba député ba boy ko ya ma peuple yango peuple a tombé au kaki. OK. Ya mi balé ezali tena kotalisa te ya solo to lembi mboka oyo ekoyi kozala kaka te na bato moi kama mi balé to misato to to nebite kama motoba likolo ya ba millions ya bato ekoki ko salema lisusu te ba obe minako ba nemi mulanya ba boshabo ba za ebele kuna boni boza ba professeur ya université bato ya boanya boni beaucoup ko zo boanya la binote ko tia mo na misala oyo kotombola nkita ekolo po te congolais azala na esengo. OK. Beaucoup ko zo maile botonga ba kelasi ba université minene te ba doctorat na bino ko tia mo na misala po te lingomba na biso bo moko na biso ya Congo tozala bato ya lokumu o molongo
bino bongote bino ko tchaka kama kanisi poete boyi ba misolo Kabila azala bonzambe atako ali nzambe na bino botika ni kasite biso tout na pe na moi tout ça boni bakale boye boni ya mi balé on a na loba banda loba ba ke biso peuple congolais to zimo kano ya koyebisa bango te oyo esalamaki mokolo wana ezalaki sonnette koyebisa que non tosala ba marche tokosala na triomphal botia ba policier bokangi nzela tokosala na boulevard botina policier boyetu biso masasi ya mbala oyo toyeba ndako na bino tokoya kotala bino na ndako kosolola na bino toyeba obe ozala na bana boni mama azali malamo yango bisolo yango odiaki mpo olia wana est ce que libota na eza mpena na nzoto kolongono mais esoleli wana yango te eyai de pillage tokomona na ndako ya kimbuta komona ete pas chadra kuna yai l'affrontement entre ba policier batiaki wana et puis bana mboka obayaki coopération toyebi ndako wana sikoyo na etemi ya misato te etela mibale tokoyeba bovandaka esika totala bana na binto totala bana na binto donc bana yango bapesa bango toyeba malamu te bango yende eza bongo wana ezalaki kaka mwa échantillonnage sikoyo kokenya na ndako ya kimbuta na ndako ya bimisutu bavandaka wana te eza besika batonga esika na bango ya commerce koyesa bango vraiment omoni toyebisa bovandaka tokoya kotala bino toyebi bisika botonga obino basi biso toyebi te toyebi na bisika bofandaka na bisika oyo botonga toyebi tanso kasi botonga na ndenge ya kuku biso toyebi te toyebi yango mokolo oyo peuple congolais akose décider akoya kotala bino mpo ete bino lokoso ya mbongo Kabila akopesaka bino lokoso ya lokumu lokoso ya kozala kaka na bokonzi lokoso ya kozala mituka lokoso ya boye na boye esengeli esila wana ezali message clair ya peuple on a les conscients, on a les déterminés, on a mon qui passe le qui, on a tellement et belemi. Mais on a commis tout na balingi batiano wana ekeba ko banga parce que tata mo konzi ekola ba qui est à fouiller les passés té. À cause ça la chasse aux sorcières té. Mais pourquoi ba kolenga ka bongo parce que quand je vis qu'il y a obemina qui a l'argent d'un million il y a FPC siko SPI c'est-à-dire que ba ko banga ka avec tous ces gens de la bombo il y a eu tellement de l'argent en bon fait à l'aéroport. Est-ce que moi mon banque est allé ou bien la liba comme ça mboka o loko la société d'assurance maman wana ezaka été nyamuke otomona omoni bande ko FCC baza laboratoire moko baza kolala te botuma bakosambela bakoluka ndenge nini bango esengeli bazala kaka boni kopesaka tosala nini po ete Kabila akala na bokonzi tosala nini po basimba biso te yo siko zomona kaka sikoyo mais maman tout le monde kambo ya loi tozobeta siko awa est-ce que c'est en 2023 basama ndiko basi moto oui batiaki déjà l'assistant de eza distraction basa ko distraire bino koto tu connais pour basa avandi makambo tant boya ko trop tard les kambo oyo ya loi ya minako eza ya solo po baza ko banga nengo lobi minako tata ya minako ya botaye aiba azo 1 million ya FPI azo mitsate bambongo kuna na kati ya RVA makambo ezali ebele mais motuya ya likambo eza kaka wana te motuya likambo ezali te bango bayebi te na 2018 peuple a sanzaki bango candidat na bango Shadari a pesamaki ba candidat na bango nyonso moto akosa ote oyo akendaki na PPRD oyo asala campagne ya Shadari ba votaka ete mais ba yiko tia bango kaka po ete bazala wana balobi ndenge tozokende boye toza na mwa mbeba bango bakanisa kala ete bapesaka Kabila mokonzi nyonso bapesi Kabila mapinga ya basoda bapesi Kabila mapinga ya bulusu bapesi Kabila misala ya renseignement ya bulubiluki bapesi Kabila seulement Assemblée nationale gouvernement provinciaux même gouverneur assemblée provinciale Kabila komaki na bokonzi nyonso ya suka na kanisi na 2010 to 2009 loi libeko lobaki ete moto azali gouverneur ya province bakopesa akozwa bokonzi ya gouverneur ko utana assemblée provinciale ce qui veut pas essayer et c'est venir à l'assemblée provinciale de quoi essayer on va dire gouverneur de province dans la puissance makasi so beaucoup de monde ko pesa malamu te bo créer des niveaux comme ngoyote tata mokonzi ko ba makasi Kabila ozala na seko na seko Kabila donc yé a suspendre le gouverneur ba sali pe yango si kabatali
bon donc tout ça maman so boezali malam ba bosana ki mama te Kabila kokenda na ebara ya ngote Kabila sele moki ndeko Félix azu bokonzi ndenge ndeko Félix akokumbela masolo et komi kopesa bango na kobanga balobi tout ça la beba moko et sengela kinde tout ça la te lokola tata mokonzi ekolo sikoyo ekomi ndeko Félix makoki maso mabokonzi makoki maso mabonzambe ya bokonzi ekolo topesa yango tata mokonzi ekolo oyo ezalaka Kabila sikoyo eza so Kabila te ekomi Tshisekedi justice yoka moyoka siko motu ya justice motu ya justice ezali ekolandela mambi moso oti koloba awa ya monene ezali te na nsima mapoloni nyonso yokanga malamu na nsima mapoloni nyonso ya tata mokonzi ya ekolo ya badepute nationaux ya basénateur ya badepute provinciaux ya baconseiller communaux bapoloni nyonso ekosalema na mboka Congo démocratique bazuzi nde bapesaka tomba to bosolo na yango boko potana la seni boye tete ko boso ba zuzi bazo bité moto zaki ye so ba zuzi baso ba lobby et c'est ba zuzi ya cour constitutionnel ba lobby ba comment ba décision cour constitutionnelle est inattaquable ba tabi et sengeli to sala te ba zuzi bazala la c'est un ministre ya justice donc un ministre de justice ya bango OK. Donc, Baza doit se préparer en 2023. Donc, sur le ministre de la Justice, à comme Kokamba Bazouzi, en tant que la Cour constitutionnelle, c'est qu'on a bango. Ok. Donc, quand on a lobby, président de la République, où est-ce qu'il a Azali, magistrat suprême. Suprême, oui. Il y a un magistrat, qu'on a la proposition à la Cour constitutionnelle. Pardon, la proposition il y a conseil, il y a magistrature. Ok. On va aller à la bonne montée. On va ministre Azala qu'on proposait pour vraiment devenir magistrat. Il y a un petit peu bien. Lelo, ezali matata pour tout solo lango awa bande ko bakisasa. Bozo mwa mabloba oyo bo panza yango o tata muke kaka oyo. Ok. To komi na ngonga ya pio peuple telema. Banguna bakoteli biso. To zo komisa makalisi mingi. Stratégie occupant les alliés au Kabola Bisso. La province déjà, la quatrième province. Pour la monique, Baluba, Bazali, la tête, les Sigamoko, la Panzi. Si Koyondeko, Balingi, Bakote, sa songi, Koinana. Oh, mon nom, donc, à Mamoka, Eba Congo, Eba Swahili, Bisso, Biloko, Wanate. Ok. Mobutu, CCC, Kokukumenu, Wazabanga. Molimo na epe na kimia aloba tolingi Zaïre liboke moko tatabo moko ekolobo moko to simba yango ezali ya motuya sika bangole balwande baungande o bakoti na mboka pona kotia biso bakomi kokabola biso yoka siko lisolo moko tosalaka bamarche po tozonga lisiko na marche le 30 juin, surtout que nous avons retiré la marche. Néné! Mais on va retirer. Maman, il y a un message. Le 30 juin, ceux qui ont retiré l'eau na été, bandeko tokita na balabala. Longola ki moluba na yo, ki mo Congo na yo, ki mo choko na yo, ki mongo na yo, ki mboza na yo, longola yango. Lata et lamba ya mwana ya Congo, mokita na vuluzi ki mango. Lata et lamba ya mwana Congo, mokita ya Patrice Emery Lumumba. Lata et lamba ya mwana Congo, elongo, molongo. Na Thérèse Kapangala. Na Rosimo Kendi. Coordination de l'été. To soso ni kabomoko na kati ya bonzame na kati ya busolo. Tant aux autres démarches, cause à la makanisa ko ibate. Cause à makanisa ko piété. Cause à la makanisa ko violeté. Au bini de bosso le pango na yo makolongulu. Onyati matambe na makolo na yo na mabele, onyati mabele, onyati yango, onyati matambe na yo boye olongoli. Et si quand le colonel sali de cette empreinte, ozi mabele wana olie mabele wana ole yango. Tango le mabele loba. Solo mabele. Mabele. Yo oli envolu ce qui mango. Mabele, yo oli parti se merveille le monde. Mabele, yo oli makila.
ya aussi Mukendi mabele omela makila Thérèse Kapangala ngai nazo bima ko bundela mabele okomela lisusu mabele na ngai te mabele okomela makila mangai te po te ngai na ko bundela yo solo mabele saka ndeko bima sikoyo lata sapato bima ya to sala marche tant que ça marche maman c'est là que ça m'a besoin de mutuya OK tant que ça marche ba infiltration ba to ba aner ya wonde ngai na lopa on a lettre de drapeau azolira azana bino bande ba aner tozo bundela bino ba sina bino na bana bino ba koko na bino OK soldat à FARDC soldat à police oya ko nge pa na ye azana biso OK to senga ba soldat na police na biso o bazana kati batinda ba wana ba infiltrer ba kati na bino pe boyeba nani akubeta masasi et moto. OK. Tout le monde désormais. Biso il faut infiltrer la police, tu infiltrer l'armée, dengezawana. On le groupe sa information à la population. Pour mutu aboma Thérèse Kapangala. Mutu aboma aussi le toy bango. Bakanga qui est bango. Diwana infiltrer Thérèse qui yo. Maman, bango ba infiltrer biso. Na aner biso to kaka ba soda na police na débat groupe cette information. Oza soda aux la réunion qui habite on bête masasi j'ai cette information là zoa ta photo mutu soda wana wa bête masasi panza ndo mo mbeba yo soda o tangisa bela mona kongo pour avec ko ngela bela na ye li babe o la tayo mabe ko ela yo liwa nzala minyo e ko ela namba kitani no la 5e génération to tia mona mito to zo bunda na bele. Voilà les Kambamabele Salongo, les Kambamabele. Les Kambamabele Sangwema. Bolo Mwakalaba. Nyudongo, Nyudongo yetu. Nwatate, Wankambo yetu. Tout est combania. Oh, ils ont mabele ya bakoko na biso to kobundela yango. Mais il faut dire que Robin Nakwaza est mon côté parce que quand il s'est tient comme ça on le qui a retiré en côté mais ministère de la justice a dit pas qu'il déjà loi wana té au monde le minako azali penda député congolais OK pour peuple le dit aboli wana il dit non retirer en côté ça veut dire que biso tona mboka moko oyo otini mutasa le musala par contre mon intérêt na yimoko tout à fait ministre de la justice ni na yoki na information de ngoko tamamu on a évité bien té voilà balobi asala ba notation conseil à ministre té conseil des ministres té ministre wana senga kwa isama OK Fachi vraiment na lobaki na lobby luka secteur moko oyo vanisa kombono na mboka oyo na moni poni justice eza malamu pour aller mon Christ la justice élève une nation papa comme quand théo social et aux armes passé pour payer notre enseignement gratuit à non eza ya Kabila aux autres baso de mouton à Kabila quand on va dans la justice pour tous dans la république des juges biso maman monga biso ba congolais to poni ko fana na kati ya république de juges pour que justice et fanda. Parlons des mandataires au nommé Bango, il y a toujours le même nom qui se répète. Est-ce qu'ils ont continué à pouvoir? Il y a M. Kabila. Ou bien il n'y a pas de jeunes brillants au pas. Il fallait pas faire un poste. Nous tous nous encore. Maman. Nous tous nous encore. Yo qui ont pour Kabila. C'est bon. À part président Félix, il y a IDPS. Et tout ça, il y a IDPS qui m'a laissé. IDPS qui n'a 4, mais IDPS à limiter. Oh. IDPS qui n'a 4, de Félix à Kamba. Qui n'a 4, comme la champagne, Moninga Nae, de connaît à Sika, Joseph Kabila Kabange. IDPS, où il y a des tourments, il y a des dans mon numba. Et ça, l'a limité. Il y a des bunda rami kolonse ko bunda ko mate mais tout ça la carte il y a continuité pour voir Félix Kabila pour la ligne pour être à part le fait qu'il va changer car moto moko là Félix président public à ça la bonne consité au koki ko kamba ko le Congo te na bon so bana bo soto na yango oyo ce que ça na parlementaire parlement to benyo le poto autorité budgétaire yangonde et ko pesa ramibeko et ko kela ramibeko pe ko pesa makoki ya lolenge kani mbula mata de ko le sengil ko tambusa boka ce que vous avez noté, et dans la voie Kabila, dans un système anal. Kabila te. Voilà, chers téléspectateurs, vous que nous suivons à un autre moment. Abonnez-vous massivement sur BTV3, Emila Voudédo et likez, vous ne saurez pas
Desi condamné Vital Kamerhe venta leur tir na yo etaki mwana mboka par rapport à procès on a ndenge les kanaki lecture nga ezali maman oyebi bozo souka au fait tout ça peuple mo tout la awa tout ça place ici ka zolo nangé souki ni na omo on m'avait dans ma yele non Jakindala je suis licencié docteur en philosophie je suis agrégé ba titre belé en même tout ça ministre au souki en até excellence monsieur le ministre docteur philosophe bozo ba titre ya bozomba ya bosoto to ali na bwanya na motote procès à Kamerhe maman yemoko Kamerhe wakanyingini Vital président UNC à lobby na ebisaki déjà moi c'est na ngai maman mi da place ozali c'est préparé bongi sabana OK bas bakati makambo na sina kwesami ayeko bakisa lobby procès oyo bakolukaka ngai te bakolukaka tata mokonzi ya ekolo Félix sikala komona bato ya IDPS bakosepelaka OK Vital Kamerhe ça n'importe qui t'es maman c'est ça directeur à cabinet très proche collaborateur et chef de l'État partenaire hautement politique il y a Félix alors il a bino au bosso à caméra na micro que procès exambaté bakoluka moto ya tata mokonzi ekolo mofandi boko sepela ko beta bonga kangiye maman FCC ekoluka ndeko Tshisekedi na mwambeba mikakatano nzambe na bango ala nzambe ya motema mabe pour asi azwami Tshisekedi OK na lolenge nini tant Félix tant ndeko Vital Kamerhe lobby ba luka fait président Félix ba luka ngai mais ba kota na muzindo te OK président Félix au pouvoir au lobby na sokomi tata mokonzi ekolo na mboka oyo tozali na 4 pouvoirs na expliquant malam président de la République yoka malam président de la présidence T et donc Félix Tshisekedi tata mokonzi ekolo moto mabundi ndoto na ye yende institution babakisi moto pembeni te babakisi directeur cabinet te babakisi conseiller te président de la République moto deuxième institution tozali na parlement na kati na parlement wana tozali na 2 chambres chambre haute otobengi Sénat chambre basse otobengi Assemblée nationale na kati ya l'Assemblée wana nso mbale tozali na président na bureau tozali ba député mais ezali kaka institution moko oyo ezali na bato ebele mais président ezali moto moko yoka na boke malamu na kati ya deuxième institution tobengi parlement ezali na de autres bénis on a la langue de constitution autorité budgétaire musala ni musala na ye bona lobaki awezali kotala lolenge kani mbula matane ekolo akosala musala na misolo oyo batie na maboko maye kolanisa na projet ya chef de l'état ya tata mokonzi ekolo pona nini po ete bango nyonso wana tata mokonzi ekolo nde akendaki oboso ya peuple congolais koloba te bopona ngai soki boponi ngai bokolia moteke ya ofele soki boponi ngai aspirine bokozwa yango ya ofele soki boponi ngai bokozwa courant na mai mikolo miso soki boponi ngai boyena boye donc tata mokonzi ekolo nde baponi na peuple au suffrage universel direct moto akeyeli ngai naponi Martin Fayulu po ete alobaki akosala boye nde naponi ye ngai naponi Félix Tshisekedi bon sikoyo projet oyo bato baponelaka tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi ezali projet oyo ya adefendanga na Béatrice ozalaka na kisasa ozalaka yango wana tata mokonzi Félix azwi pouvoir lisolo ya wana ya bainstitution tolomi na parlement tozala na cours et tribunaux tozala na cours et tribunaux tozali na exécutif exécutif ezali gouvernement exécutif elingi loba kosala gouvernement ya kosala mosala sika yo ozwi bokonzi tata mokonzi ya ekolo oza na projet obi nazwi bokonzi na mbongo ebele te nasala projet d'urgence tobengi yango 100 jours ezali te kosalema 100 jours tobandiki mokolo ya liboso ti na mololo ya kama te ezali projet d'urgence ezali dénomination thématique voilà yo ozwi projet na yo ya 100 jours projet d'urgence on dit ozwa promesse au salaire du peuple il y a question qui a pouvoir na beni pour la sécuriser les beaucoup les sous-souter c'est le pouvoir on a besoin de pouvoir na c'est ça au salaire boy au salaire monter OK kozwa be ba projet ya Kabila o azalaka na yango o to mona na journal officiel sur le mouton banzela o je sanga to boye te za malamu o za na kati ya coalition OK pour nani pour essayer tout ça la projet ya Kabila pour te Kabila ndé aza contrôler parlement ezali autorité budgétaire sikoyo zélité
aux élites. On a fait du sécurité à mon école. À zélité, parlement, et ministre gouvernement, pour gouvernement dans le parlement. Nous avons contrôlé le parlement. Aux élites. Tant que vous avez un pour gouverner ça, au EBC Vital Kamere, alors bien, on a procès. La procès, oui. Tata, mon école, c'est un ministre. Motomo, c'est mon solo école. Mon solo école, oui. Waningai, monsieur l'école, c'est ma sauté. Yo, siko, tata, mon école. Au bon cabinet, na yo. Il y a un commis parlement, il y a un commis gouvernement. C'est-à-dire que vous allez poser à 100 jours. Et l'équipe a parlementé. Gouvernement a zaté. Premier ministre, malheureusement, automatiquement, directeur du cabinet. Après, il sera pour nous, il a commis ordonnateur. A béni la téléphone, banque centrale, dit Tinamong. A Tinamong, c'est le Samong. Salam, on peut ça, on te sauve, salam, salam. Place, une déco vital caméra, Boukimbeko. Yangoa. Après, vous se transformez en ordonnateur, il y a trésor public. Et pour les alliés graves, maman, le canard a bouquet d'union. D'abord, ma canne vital caméra, mais on va preuve. C'est ça, qui pièce par pièce. Le fait que yo vital caméra, au Longoli, directeur et cabinet, au commis le ministre et finance, au commis ordonnateur, il y a trésor public. Et pour le premier, c'est que les alliés, gouverneur en banque. Voilà, c'est bon, les attaques. Quelle est la réserve stratégique? Réserve, vous avez une bonne devise pour la solution. Et dans les fonds, vous avez une bonne vital caméra. Dans la psychopathie, vital caméra, si ma miangoana, mais mouton, ça, les erreurs, mounini, ou calamité, on a fait ça pour récupérer comme autre trahison, les alliés, que bon boulot, cabinet, le gouvernement, le parlement. Tandis qu'il fallait le parlement, aux projets, au PCA, au gouvernement qui a parlement à défendre Yango, après le gouvernement, et le parlement, donc, les Kama, ils allaient à Tata Moukonzeko, Félix, Antoine, Tshisekedi. Voilà toutes ces choses, lelo otokomona lelo moi mbilinga mboka pe kotambo apenda malamu te. Est-ce que espérons que en 2023 il doit passer qu'on soit sous pouvoir et qu'on a le bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Oh, cassé. Bonne chance na bango. Bonne chance na bango. Bon, to chité na likam invitation il y a madame Chati aux accueilleurs mais elle s'est présentée suite à une maladie. Bah condamné déjà mobile est-ce qu'il fallait pas bengisa sous pour une invitation après avoir conçu kangi babiloko ba compte bancaire bandaku et tout consort. Maman ezali lisusu et pas il y a madame Chati. Maman na ebisio makambo yo silina mte. OK. Oh, ils avaient posé kakaya sur des moutons. Pardon, il y a maison préfabriquée. Ok. Il y a des kangeline de Vital Caméra. Même si tout à l'heure dans le lobby, Vital Caméra a comment il y a mon Premier ministre, il y a mon ministre de Finance, il y a mon Parlement. À cause de on peut ça, à cause de la banque, banque de solo, à cause affecter la dépense. Soit vous avez ça la bouille. À poser les années belées. Tant que mon sous juge à mon issue. Dans le dossier, on a mis des pas à la qui n'a moins mis 4 Tu bien la mieux mais en tout cas. Nakanisi ezali moi passi. D'accord. Maman mi desika zali vraiment ngai nazo senga ba ndeko baza koleka na ba réseaux sociaux ko sala ba vidéo azali moi si en moto. C'est ça. Azali ndeko na biso. Azali mama na bana basi ba koli. Ami d'azali moi si ya libala. Soki azana libala ya liboso et simbité. Azali moto atiki. Et mais les simbité azali moto atiki. Azali bonai. OK. Mingi to bossa na to bota pe na basi. To libe bande ko ya basi. To libe la maman na biso. Donc ami d'azali maman, azali moi si ya libala, ali na bana bayi baso akoli tout saé. Tout pesaye moi motosi. Soki Vital Caméra buka yimbe ko ayi solo. Ya solo. Ami na mtati na rayi ke ko yiba. Boni jiba yibate. Boni de ko na biso kino ayibate. Donc je pense que le lot responsabilité pénale et allés à Vital Caméra, ils allaient condamner afin à subir peine nae totika ko sambisa ndeko na biso anida ezali likambo ya mabe makasi na télémi yango totika fanda so akiko samba so toyeba kendaki asambi bakangeli nini de solo. Voilà, merci beaucoup. La Mouka, un mot par rapport à militant, la Mouka, et puis un mot par rapport à la République démocratique du Congo. Nous avons engagé la Mouka banda le lobby. Ok. Pour la canisi que Ngai n'a pas la vision, Ngai en tant que Jacques Ndala,
on a eu vision, on a eu message, kota na bakoko na biso, kota na vuluzi kimbangu, oyo esengeli congolais nyonso ayeba yango banda lelo, ezala mapinga bako bunda kuna na est avant kende oza mondu ko tana lepeka, lobela makila, lobela mabele olie yango lobi ngai. OK. Naza ko kende ko bundelo mabele, yo mabele, oza na makoki te ya komena makila mangai. Makila bato so meli koki esengeli sikoyo kobunda pona ko récupérer mabele ya bakoko na biso. D'accord. To lobela mabele. OK. Solo mabele za mabele ya bakoko na biso. Maman, tango bakoko on a vu Isaac. Nabi Jacob. T'es toi maman parce que toi ça doit se comprendre t'es. Mais ça bon papa maman quand même voilà modèle. Bakoko na yo Isaac, Jacob, Timon, Joseph, tout la Bible. T'es maman. Ozali na koko na yo ya motuya vuluzi kimbangu. OK. Ozali na koko na yo ya motuya Patrice Merilo. To komi eleku to bundela mboka oyo na ba koko na biso. Bandeko ça fait 60 ans maman. OK. Oyo mboka oyo toye bazui ba émission nzambe papaya. 60 ans oyo bato mbodongo miso bana miso likolo ya biso awa. 60 ans oyo to fika ka mindele tete. OK. Tozali peuple monene. Tozali peuple ya lokumu. Tozongela nde bokoko na biso. OK. Yokanga malamu bokoko na biso. Tango balobi na yo ndeko. Bondela nzambe ya bakoko na yo. Tanga bakoko bakoko na yo. Ngai nazali mwana ya ndala. Ndala azali ndala mwana ya mukendi. Mukendi azali mwana ya chambala. Chambala azali mwana ya chivwaji. Nzambi wa chivwaji wewe. Nzambi wewe wa chambala wa mukendi mutoka munda. Nzambi wa ndala kalengini bya son nzambi. Nzambi bakoko wana tanga bakoko na yo. Oyo muswali nzambi mpu nzambi mungu mwema. Baba weye. Baba ungo batate bangu. Une bataya njina ya bogoto la bataya. Ile njo damu yako. Uzana bakoko na yo tanga bakoko na yo. Voilà. Mais quand tu m'as bien la femme bien ça mambo ngaka yoki mambo ya tsoni mambo ya kiadi beto kana vuluzi kimbangu ina ke ngolo na beto ina ke mutini beto kana mwamina vita yai diambo ya kaka okeleve beto kango la main sur la beto tango ifwe yoki mjambo diandoto. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. Likamba Mabele, Bobé Labakoko, Bolia Mabele, c'est très important parce que tout ce qu'on veut que Mboka o Ezonga Lolenge Ezalaki, Tozobuka Kimia, et Tebadongolomi sous l'équipe moi Zinga Bakobe Bisamboka. Donc le baboye ezali te pona côté mais la pouvoir en place mais ezali était pouvoir en place et bongisa et ce que bongisi te ba oyo ba esengeli te ba kende ba kei ba oyo esengeli te ba ko pona ko sala musala esengeli pour la population et bonga ezali malamu mingi. Merci à toi Pierre Elvis bisiko zali na pesio ba le sako na papa Mardoché. Merci à toi papa Mardoché derrière cette réalisation. Merci à toi papa Jacquindala. Je pense que ça la dernière fraté, on va se retrouver encore s'il y a de l'actualité. Moi et vous, on se retrouve prochainement. Bye. Nalingi yo na motema Zala nanga tinasuka Tindelanga banjelu Tungola